mbote na bakambi ya réflexion pe na bandeko nyonso tolandaka réflexion na ye ko répondre question ya ndeko oyo famille ya mobali balingi yete toyebi yango malamu ke libala ebandaka na batu mibale sima famille po famille aza très important pe para nyonso asepelaka soki mwana azwi libala mais soki famille ya mobali na yo balingi yo te seke eloko moko eza mabe na relation na bino po famille eboyaka libala pamba te kondima pe ide ya mobali na yo te linga osala ba recherche na ndenge na yo pona koyeba le pourquoi famille wana elingi yo te osoki olobi ose la réponse epai ya chéri na yo lokola yende alingi yo akoki pe koyeba vérité mais akolobela yo te ntango mosusu na famille wana libala eza interdit ou bien famille na bango na oyo ya bino babalanaka te ou bien mobali akoki kozala na problème spirituel ou bien bayebeli yo na misala mabe parce que mai eninganaka pamba te kolinga te mobali aya kobala yo sans famille na ye linga ozwa réponse ya cause oyo bango balingeli yo te po soki olobi oforce libala lobi okomi kosubir ba conséquences na kati ya libala okopesa nani faute. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.